tokutana kaka na route de Vienne wana na Lyon chez Simsi biso na biso déjà nazo kende kuna bana Francfort bozolanda biso Bruno Ndongala na Francfort motema ya Menga moi si na Arlette Menga to pesi mbote nazana Babé Masombo mon général balobi bino bolota bateni boki na front bino bolota bateni boki na front boni général qui vient de ronanga papi gagne kala oh petit hein yeyo biso ba toujours chance mabota toujours bota kaka oso oyo nani Simon Kimbangu mvuluzi le nombre wa mvuluzi mvuluzi yeyo o batu ba mona ki je dois bien que l'hôpital yeyo OK ye combien c'est fou Amani Masombwe Babin moni kombo l'escolaire oseki voilà c'est fou Amani Masombwe Babin ce qu'on appelle si maman na ye noda di masamba na pesi mbote ebele na kombo nde tosola kombo tosola Babé boni santé ya combat ndenge combat il y a que des trahisons j'avais dit que dans le bel peuple congolais il y a longtemps sur une vidéo que je resterai seul et les gens qui sont venus qu'on s'inspirer dans la souffrance du peuple congolais pas qu'on lâche peuple pas qu'on rejoindre bon et travail d'argent et bani comme on a un ami sabat mais sauf Babin nakotikala moumbo ya peuple si libération de la République démocratique du Congo nako soutenir politicien tant mokote oyo azali ko faire endormir le peuple congolais na souffrance taille combat ezali ko tambola mabe makasi Babé obi ke kombo ya combattant combat hermoboye comme c'est-à-dire et sili valeur pourquoi kombo et sili valeur makasi boye combo ya combattant na combat pone sili valeur parce que banti valeur bazalaki balataki poso ya lion zoko bazalaki ba meme pour combat il faut à la léopard il faut à la lion pour bunda mais bazalaki na bango ba meme mais ba komisaki yango lokola ba lion et à lokola mboa balati si poso ya lion akobimaka lokola lion mais qu'est-ce qui se passe au juste au juste c'est juste le temps des intérêts les coquilles batu bakomi koloba n'importe quoi mbongo etamboli na maboko ya batu oyo bauti na misère surtout na ya kofinga te eza koloba vérité surtout batu basitukeli poto omoni batu mosusu baya poto ndako ya malamu alali nde na poto omoni ndako ya malamu alali na poto kolia ya malamu alie na poto kolata ya malamu alati na poto alors mutu ndenge wana pour contrôler pour pas respecter moninga eza moi pasi abongi sur le posonaye na poto soko mona ki le posonaye na kisasa tala loboko tonde na babuto bangungi ndio ningo comprendre niveau naye mais comme na poto ngungi ala raté mutu to ana capacité à somba mafuta c'est pour cela tozaka tokoma bongo mutu to azalaka bien na Kinshasa mais sauf nga nazalaka nanga bien te yango wana nazozongela kolanda bandeko nango bazo souffrir na Kinshasa pour un jour ba émerger nazonga nakuta bango bien yango souffrance nanga place ngai ba congolais na ba congolaises oyo baza kolanda ndenge mokili ezolukaka kobomanga pour rien balukaka bomayo mais souci ya ba combattant ezalaka babin alongwa po bazwa mbongo parce que mutu bloquer la situation na bango c'est babin et bateau ba pesa bango ba mbongo ba exiger mais où est babin et babin a kozora mbongo mutute si s'agit à kotika combat na kotika combat sans nazwata 1 euro ya mutu pour na yela mbongo te na yela souffrance ya peuple congolais de mes frères et surtout les frères de Kivu que je souffre et je suis de là-bas et nakotika la jamais kolia mbongo ta mukolo moko te tant que bande konanga ibalala bakufa liwa ya bomengo na bango ya mabele na bango
tant mieux ceux qui sont en train de jouir pour la maquiller le peuple congolais à Bana Kivu, au Bakufa. Sefo Amani, comment appelle-t-on Sefo Amani Masombo et Babin. Yo Sefo Amani Masombo Babin, aux Rwandais yo. Comment le petit aller Asiligi. Yo Sefo Amani. Babin Masombo Balobi aux Rwandais. Luta Rose. Balobi Babin Masombo aza Rwandais. Ezali kamba bomba te na landi intervention moko namoni Mama Congo, namoni Papi Volcan, bangomi balé. Balobi yo ozaka Rwandais. Mais yo ozaka Rwandais kala wana vraiment babin web sata baninga te nzo rwandais yo kopéraka na yo na ba Rwandais. Po yo moko kopéra na bandeko na yo. Poni balaka web sa biso te. Non. Mais ceux qui ont nazalaki Rwandais ezali maramingi pour le peuple congolais. Comment beaucoup de Rwandais depuis longtemps le combat. Donc depuis longtemps na combat bobengani yete bobieti yete. Non. Kolanda ba minable était de miniatures au bazoloba. En fait Congo c'est composé de beaucoup de tribus. Ba Congolais bazoye ba bato ba lekaka wana ils ont une force ya mbongo. Tolobaka na bango que les gens qui bouffent derrière ces combats, vers la fin, barolinga ba boma combat oyo. Na yoki déjà moko ase abomi combat. Alobi combat na poto isili. Eso, commanda eso. Na batu oyo zotangela nga ba kombo tangi banani. Abi nonga landi Papi Volcan na Mama Congo. Et sont de Nathalie Nanté. Ah, merci. Omoni déjà batu wana opesi ba kombo na bango. Nous ne sommes pas des amis. Donc, déjà, Papi Volcan, c'est un petit frère, na âge, na ko répondre yete, na ya na ye, na maramnyos. Donc, comme il y a zoko linga s'affronter nanga, a linga kamingi ko s'attaquer nanga, nga nazana niveau na yete, na ko pese niveau likolo, bon nazonga na niveau assez, pour ba Congolais ba comprendre. Mais hier, le yo posa niveau na été. Bon, nga naza na niveau na été ndenga lobaki. Et puis le bio bino bata ba tenir faut bozala. Bokinde kuna na éviter ce qui au moins image était na latisa eteni na sombisa ye na Montreuil. Tukindaka marche moko na Belgique oyo totomboka ka place ya Wich. Alata teni. C'est ça que bazo yebsa que baza batu oyo baza na mitute. Bayebi eloko bayela kite sujet ya likambo babungi likolo ya lokoso ya mbongo. Papi Volcan, moi je le connais depuis un certain temps tango aye potosika abanda kozala na ba candidat okeke na leader na bango o ba poisonna po il faut na lo ba vérité ngana yebi belé et puis na tiaka ba master belé mise en garde par rapport à ces garçons là. C'est un jaloux, ça se voit même dans Ilunginae. C'est un jaloux, c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter les autres. Ce que moni mutu nzamba pimele mabota. Et ça pas si mingi pour comprendre ceci nae. Asa sans cœur, il peut dire n'importe quoi pour nous nuire moninga parce qu'il s'en fout de tout le monde. Derrière lui, il n'y a pas la succession. Donc moi, je ne peux pas le nuire. Moi, je dis la vérité. Papi Volcan, na niveau oyonga na banda kozoela ye, tango na banda komona bango na Toponi Congo, na kanisa ils avaient la mort du pays. Mais non, par contre, ce sont des gens bayaki koluka mbongo. Yango bomona ka Papi Volcan n'a pas de position. Aujourd'hui, il peut m'insulter moi. Il avait insulté Tshisekedi, il avait insulté Mwanda. Il avait insulté même son patron aujourd'hui, Moïse Katumbi. Il vient d'insulter celui qui l'a donné le lot trop moment na Papi Volcan, 3-4 costumes à changer. Moutapi c'est un bon chibala. Il n'y a pas longtemps, qu'on finga. Donc cela veut dire que Bato Bongo balandaka bango te. Vous comprenez? Aza mutu moko te nga na koki ko se permettre na zwa temps ya ko répondre ye.
Je suis son aîné. Je me mets à la place d'un aîné. Leader, leader, place où vous comprenez? Non, au moins, bazaki na garçon moko boba poisson na Toponi Congo. Et tant que papi mbomboye na RC na crève, sur des gens là de Martin Sali, tout ce monde là. Même bateau tout au monde a trahissé un lobby. Je l'avais déjà mis en garde, je l'avais dit faites attention avec ces gars. C'est un jaloux pour rien. Il veut faire du mal pour rien. S'il n'y a pas de conflit, il peut créer un conflit. Si je mens, Pierrot les connaît, les noms de ces gars-là. Tu l'as poison à l'époque. Non, tu l'as poison. Non, tu l'as poison. Dans le groupe Nabango. Un jour, j'avais commencé à parler de cette histoire na Tuni Papi Mbombo. Boni garçon na azwaka poison et na Toponi Congo. Akomande nini? Oh ya kombo ya mystique. Ah na yeba ka sous place akenda te akataka bongo. Savait pas que je suis en train de le sonder. Natala niveau de réflexion na. Il n'a pas un bon cœur. Même ce que tali Papi Volcan et Longinae, ça s'affiche la haine, la jalousie, kindoki. N'allez pas m'boire na été. Tu peux lever tout ça ensemble été. A okokangate. Jamais nganaye to ko soin. Mais est-ce que vous avez un problème particulier? Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais. Au moins, on a raté à ça la pique nae contre nga. Mais je n'ai jamais répondu du mal. Il y a plusieurs vidéos où on a répondu à retourner à boy. Oh, pour un non. Et ça, bon, c'est ce qui est. Mais est-ce que comme on parce que ça non, c'est un travail bien fait. Je me suis attaqué de Moïse Katumbi, de sa nationalité. Comme mes patrons à Bango, c'est Moïse Katumbi. Parce qu'il travaille pour 3 personnes, ces gars. Maman Congo, il n'y a pas longtemps, Maman Louise, que j'ai respectée comme maman, Azana Babilo, on a eu Moussoussou, on a Maman Congo, to yo kanagate. Kindumba na kati ya komba. Na biloko Moussoussou na dénoncé ye, yango ekoma haine. Abanda ko bimana vie chez les awendo. Ngam tuna kanga bango, na benga viegi Gérard. Na yebisa viegi Gérard, Mama Congo abandi buzoba, na vie chez l'awendo na komba. Yebisa masa na yo atika. Sinon na yebisa mobali na ye. Ponga na lobaka na nga, chez moi, il n'y a pas de désordre. Chez moi, c'est l'ordre. Quand tu es à côté de moi, tu ne fais pas l'ordre, je te mets à l'écart. Et le souci na bango ezaliwaneza Sony babe atikali propre, atikali ne loko wana komba. Omoni komba. Ce le na lobby est loko na komba vanda. Mais bango so ba lobby. Vous comprenez? C'est pourquoi na tikala bongo parce que je respectais les normes du combat. C'est la jalousie. Donc non, on peut beaucoup pirater. Non, je ne parle pas avec eux. Ngaï, ce que vous êtes correct, tu n'es pas propre, je t'approche plus. Je comprends. Je t'approche plus. Na se retirera na malembe. Alors, et comme il y a la haine, et comme il y a la bazako pression moroboe, na sala makambu lokola bango, na kende kozwa mbongo pa Moïse Katumbi lokola bango. Papi Volko il voulait partir en Afrique du Sud. Est-ce qu'il peut nous voyer? Pourquoi moi je suis au courant? Parce que quand il le fait, il y a des gens qui me donnent des rapports. Tant qu'on a na Chibala, bazo benga ngai azana bureau ya Chibala, Andreas azana ngai. Andreas Monzo, c'est bon, Andreas. Rolobakeng babé encore aussi. Andreas m'a confirmé sur place que non, akendage pas Chibala. Mais na vandi nanga parce que ils ont mususu na ko lobate. Vous comprenez? C'est pour vous dire que ceux qui bomoni mutu aza ko s'attaquer quand on a battu mutu wana aza mutu mabe nazana besoin ya ko détruire yete nazana besoin ya ko landa yete. Papi Mbombo ne connaît pas la politique, c'est un apprenti de la politique. Dans sa famille, il n'a jamais été. Il n'y a aucun politicien. Non, mais lui, c'est un politicien parce qu'il y a le but que non. Lui, non, ils ne savent pas faire la politique. Non, il y a le but. Lui, il est un politicien et vous êtes des militaires. Alors, allez au front. Parce que mais comment un Rwandais encore il va m'envoyer au front? Monique, lui-même, parfois, Azako Bunga, Mutuna Ezosa Malamute. Au lieu de Kangangai,
babengana ngai ozoyebisa nga bino bolataka teni bozonga. Donc cela veut dire azosala makambo nanko azolinga kodétruire nga, il connaît pas ce qu'il est en train de faire. Akokufa lokola musuni na munoko nzela oyo azokokende eza nzela muselu entre biso entre tosola tosolo osalaka rwande ndenge papi mbombo alobaki ya osalaka rwande ndenge papi na mama Louis balobi. Voilà, makambo yo omoni biso toza wana nalobaka chaque fois biso zaka pona mututu toza pona tosala musala. Ici c'est le boulot. Nalobaki dans 2 semaines je vais frapper et puis tu vas frapper dur. Babe Masumbo. Lelo oyo évolution ya combat. Tango talaka combat ndenge so ozuki talatala miroir, tu regardes derrière. Tango monaka sima na lelo. Comment tu trouves le combat? Est-ce que le combat est gardé vraiment originalité ou ya miroir tout combat pena donc cassé parce que comme combat Sony. Combat eza combat Sony te. Batunde batu ya Sony. Bakomisi combat Sony. Te batunde batu ya Sony. Omoni kofinga ya lelo mtu afingi yo. Eza mafinga ya depuis lobby. Depuis mokile banda bafinga rabatu. Mutu nde ya sika fingi do eza mutu batu ya Sony. Komba eza nango na Sony te. Komba batu ba usali lango. Komba biso tout koleka. Ezo changer nde ba étape. Sere ba kimbango ezaki ndenge mususu, sere ba lumumba ndenge mususu. Sere na biso pesa ndenge mususu. Mais ya biso nde ya mabe. Pauvreté za trop. Toza na valeur te na miso ya peuple congolais. Du colo ya 1 euro, mutazo si Samael. Pas bien. Tout cela bien bien. Bachelo ben enveloppe. 20 000. Yo boka nza combattre obi na tiki nanga. No dogo yela nga enveloppe na ndako te. Olobi combien? Bachelo ben enveloppe 20 000. No dogo yela nga enveloppe na palette. S'il vous plaît, tokata na muke. Aya na enveloppe. Oyo sengi. To kontiango na miso bato. Peut-être na rosa lana 1/4 ya mbongo wana za sengi. Saint Thomas Bukamona. To konte mbongo. Nalobaki Saint Thomas Bukamona enveloppe ango. OK. Oh, mbongo nzambe. Mbongo. Oh mbongo. Lorda beta code ya compte na nga. O eza sikona kati ya compte. Bolu ga monte. Sikoyo papi mbombo na volcan na do yoti lelo tuna nga ba question. Otuna nga ba question. Bongo 3 camions à poil rumsana woni. Na yo matango te. Na mata. Alors. Est-ce que la minute où vous posez question et pas vieux Gérard est-ce que petit wana benza makamwana za ngaso pour pas vieux papa ndina nga bangwana mbongo est-ce que papi volka ko za la mbongo mbongo anga dalobia mama kongo za ko za la mbongo biga na sino moni mbongo elo mabe sino moni mbongo miso ko bika na mbongo ngo be semission oh boni mbo parce qu'on a bête le solo papi volcan papi mbombo c'est un sorcier azangi kindoki te et puis pembe wana baluba omona pe ana kindoki oyebi makambo sala asani omoni ba mama moko mibale bazaka misatu na Château Rouge baluba to benga on ba mama papi volcan papi mbombo akenda ko escroquer 2 mama ya mikolo basufraka batekaka basavo bamafuta ya kopakola bamambo tobenga moko wenge auti kokufa mama se repose toi un peu akei na nyongo ameli papi mbombo ameli a piqué crise merwana akufi amela ye 10 000 euros a Betier Greco Keno a déclaré bana na Kinshasa ceux qui a sali bango regroupement familial bana wana ya ye akotika
akozwa bana mama wana akoya na bango bapesa 10 000 euros. Papi Mbombo alia. Papi Mbombo abotaka te. Famille wana emonanga. Ngana kosaka te soko tie micro toke pa ya famille aza mama ya ba donc ba mama ya ba combattant. Vous comprenez? Kasanda za combattant Yannick. Vous escroquer mama ya collègue na you. Pour tel niveau. Azongisa yango te. 10 000 balles, 10 000 euros. Nazali sous un message pour la relaxer que les Congolais, vous voulez la vérité? C'est un diable. Papi Volcan, na missionnaire, au monde des pétions na betaraït, ba mbata na gare de l'Est. Pacheli, ba bana kusala babuzo bana bango na sali ya okene ko courtoyer M23 to sambisa bango. Pacheli a beta Papi Mbombo na kata sala zo benga babe bo kote linga te ngana kote lona buzo bana ngam tuna biyo kyoza mbele ya mino baloza ndoki. Abablo musuto nga olubati. Pati miko babe alia ye a beta e bambata beta mututo ayebi na sali to alaki to bomba yango. Na garder ce petit na biso combattant Nicolas Gempoli na ba beta e ongozalaka o bozo tika nga bona salani. Vous comprenez? Oyo wana na ebisio eza nzungu na bango basalaki na kimwana etu. Na bimisi yango po c'est trop. Maintenant, nazoko lakisa yo testo muto atindelinga. Du samedi passé, il était na ndako ya Papi Mbombo na porte de Bagnolet na 2e étage. Papi Mbombo a escroqué mutu 300 euros depuis 2016. Viens à Bissopé, il y a combat. 300 euros, en tout cas, pour 300 euros, on limite pas. Mais il y a un peu de choses qui sont là. Il y a un peu de choses qui sont là. Pour 300 euros, en tout cas, on diminue. Il y a un peu de choses. Après, ça a une adresse. Est-ce que tu as un message? Si. Beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup de choses. Il y a un peu de choses. Duvernois, rue Duvernois, numéro 1, Paris. 3e entrée par la loge du gardien. Je suis revenu à 10 h du matin ce matin chez M. Mbombo Papi, 2e étage, pour le 300 euros depuis fraternellement. Depuis décembre 2016. Fraternellement Vieux Désiré Pongo. Vieux Désiré Pongo. Vieux Nabiso, vieux Nanga. Donc message oyo, Tokocha, message oyo. Désiré Pongo. Bokocha, si comme Moutoua Boye, tant oiseau les canabés, mission Nabino, vous voulez que je le réponde quoi? Un minable, un miniature comme ce type-là. Je vous dis, je crois Papi Mbombo na Mama Congo, il faut pas mona baki na hôpital la batama boma. Makambazo sala eza anormal na ba âge na bango. Mama Congo auta ki quit directement na poto. Oh, dans Mboka. Auta vata mbala moko. Azalaki mwasi Kader po abana robina na jeu un père. Mama Congo azalaka copine ya Kader na Kikwiti. Omoni ba jeune fille oyo ba na classe mutu malamu te ba recruta bango na groupe kake ya Kikwiti oyo jalelo oyo bana robine la mobu. Seria ba JM père. La JM père. Mobali na ye ya JM père, mutu amema ya Kader, mutu amema ya Ekuna. Ndenge zala kaka vie moko na mikili a botama na mayumba mona yo mwana vie moko rien na mikili a sepeli a mwana moko bakingani ndenge ka ba famille babala na rabasi batindekeli vie mwasi na mikili nzoka batindekela vie démon tango akoma na poto
Mama Congo akima libala comme ça na baloyenge makambo ba musique bani pour remarquer loko moko pona ko lekiseke Mama Congo za mutu mboka tala niveau poso na ye atiaka produit mais pour bima comme produit ce baby ça yo poso faut tiaka moi poudre mais atiaka te ah ba signe ba to village ba yebi poudre te vous comprenez et nous azara ngo pa na nga hein et lo wana nkele wana pour nga au moins jamais na ko oser même ko soara na bango na soara na bango ti Mama Congo na soara na ite na mona sale donc il sent puis de au moins sur la produit il tango azara na tsoka o ganga mona ba so izo bimaye wana ça me fait mal à l'aise et nazala na ngo pa na nga et ça parce que j'avais refusé ouvertement, comme je dis à tout le monde, que ceux qui boye na combat boya propre, ceux qui ozali na libala na yo, vanda na mobali na yo, ceux qui nde ozali libre, une femme libre, un homme libre, beaucoup de na mutumoko ya combat, azali libre sans engagement, partout mariage est salamaka. Mais moi si ya mututi ngai na yebisaka ye soki bo continuer boye na kolobela mobali na yo j'avais appelé son mari mais songi te na benga ye na miso ya batu nyonso ba veki Gérard bayebi batu tu ngana po ngai nazalaka na nga mutu apwelele omoni batu tu oyo bayebi nga bayebi ke no mutu wana na bisa grand frère na bengi yo yaka yo moko na komba kotika osumos na yo ayaka komba ye moko te soki osepeli te zwa mos na yo bomba ye na palais ayaka lisusu ate tolingi désordre te nayebisaki ye te ke no azobima na shele ya wendo nalobi yango nde lelo sikoyo mbuta mutu wana asala bankete na ndenge na ye aye kodécouvrir ke mos na ye asalaka badébauche na kati ya komba nde ene wana Mama Congo azaka na ngai lelo babambi ngai na zali rwandais euta wapi euta pa maître John muto influencer ka enani Adi Londole. Pourquoi Adi Londole abimisa likambo wana? C'est parce que azwaka nkuba omoni chaîne ngo ndenge zali. Par contre bango ngai ba maître John alobaki ke ngai nazali rwandais bongo ye muto zango nani Congolais Brazzaville père na ya banda oteka njoko mino njoko ba uta braza ba koma batu ya maître John ko tala marambo ko to na suka suki to bomana bomanga to bomana la vérité ezaki wa banda katondo ko ba vérité oyo ba vérité na mutu ya kimia na linga ko blesser batu te comme les gens me blessent je vais commencer à partir ya hein maître John baza bata bolobo bazalaka na marché na bango batekaka makemba bato ya Brazzaville bayaka chuma chumbiri bayaka wana ezalaka ba frontière bato bakenda kuna ba père ba grand père ya ba maître wana ba kwetsa Adi Londole origine na bango tala e bien na oyebisa bino vérité est-ce que mona Adi Londole na face pesa ba congolais omona tendance ni congolais te kolanda te ba koloba o père nanga zalaka fils secrétaire d'état te bongo ba kono so baya camerounais. En tout cas voilà Babi Masombo ouais je crois okende batu nyusto ko détailler bango ba camerounais famille ngana bisiot ba luka bukoko na bango ba osa baya ngana zo chance na vanda na général Mukobo Popol Mukobo ebisanga ba vérité azaki gouverneur ya Mandaka ayebisanga mutu na mutu lo na ye na ba métis wa Mandaka ndenge ba botama na kotanga jour ko mutu fongolinga mbanga bana bimisi na bibliothèque. Voilà tozo kende na kotinde la testo yo testo no zongo parce que fona tshela ngo batho ba mona parce que biso volcan oyo batalinga koloba muyibi o ndenga na yebi bongo oyo batho basala asala batho ebele azoya na kombo ngana combattant na ligne okenda okota ozoluka mbongo parce que la pauvreté tu veux quand tu viens dans une famille qui n'a pas d'argent
omoni netinga toloba teki to ba millionnaire ko leka famille nyonso biso père na biso akolisa biso na noblesse ya kokama mutu te ya koseka mutu te ya kozala jaloux mutu te. Mais quand même hier namoni quand même action ya sali bien abisi bino Chibala za place tel okende bo tam no bo kizanga ba Chibala ndeni kasi ya ko dénoncer ko Chibala Chibala wana déjà basi bakei bo yo birumba ne betamaki te bazeli déjà mutu ango yo moni biso tokipaki yango yo quand biso tokipaki yango bon mutu okende pourquoi dès le premier jour ayaka na réunion liboso yo yebi mutu amona azo traîner na hôtel côté Champs-Élysées na si ba vendre ça paye à trop avant va payer à 2000 euros a changer moi 3 costumes petit muke ayebi mamuté ngai nakuba na voilà Babé Masombo je crois to commis presque na sous intervention na biso mais babé na tout le mutu na moko a poto silisa projet na yo lobi ozaki combattant lelo za combattant lobby projet no kozana nini lobby na Congo projet no kozana nini so babi lelo babé ba consolo Masombo lelo yo ozu lelo pouvoir projet no kozana nini na Congo et puis pour na ba Congolais projet no kozana mon frère tu sais dans cette histoire de projet on ne dénonce pas on ne parle pas quand on n'a pas le pouvoir ça sert à rien. Il y a qu'à polémiquer tant que les autres sont en train de torturer le peuple congolais, de faire souffrir. Yo bana ko pesa ka projet lokola batu mususu ba chef na bango. Oh ngai je faisais ça kolo masango ça c'est quoi? Bunda na nu longola mutu ango po yo ya na projet. Nga na za na projet te. Projet na ngai nazo ko loba ba congolais ba se réveiller encore plus. Ba kende na sentiment ya lokola ba papi mbombote. De courir d'argent, Yozo Linga ont remplacé diable par un autre diable. Moïse Katumbi, il était où quand on a commencé le combat? Moïse Katumbi, il était où quand Kabila faisait mal au peuple congolais? C'est aujourd'hui, après avoir fait un travail digne de son nom, Olingo Yelabiso qui est comme président de la République, Olingo Yelabiso. Mais les Camerounais de la nationalité à Moïse Katumbi, ozo bomba bombo ozo kosa bongo siko mangambo botika je kamine boboma bato koloba mkoni nationalité ga pona koloba ke mama nanga kombo na eboye tata nanga kombo nanga boye papa mwasi nanga eza boye nga nazoloba naloba ngo pamba 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 nakendaka kutu à gauche à droite o nga naza na coutume famille boye boye te nga na tanga bandeko nanga so Kabila ko bare bango bakoyebaka babe mutu afunda alobaka baboma ba mama nanga ipo pona utikala kaka yaya na bango na utikala kutu leki na bango basa elote ya mutulu tango na tanga ba kombo ya bato belé ya ba famille ba so mona banga ba bengi nga ba betangi kombo na biso non poto bandeko poto succès le bosuko lobini na koloba kaka na ba deux personnes wana batika kombo nanga tuya nzela moko te na masuwa tuya poto nzela moko te mutu na mutu ya ndenge na ye eloko renisa biso tokutana ezali juste kaka mpona bolingo ya Congo soki bazoluka ke komisomba epai ya Moïse Katumbi ou epai ya Bachibala epai bani bakende na bakomba bato mosusu bandeko na bango. Pardon, entre parenthèses, message yo linga olaksani message yo rapidement. Message oyo to cheli bato linga olaksani et puis pourquoi mutango atindela que message pourquoi? C'est pour juste pour voir que pour me dire que voilà mon petit regarde le comportement il y a pas combattant. Moi j'ai beaucoup de rapports de tout le monde. Ngana na petit na nga azaka proche na nga. Ala kasoka dobe momi akangie photo ako menacer ba momi na photo yo soko zongite na chantage mais ba momi ngo baela nga ba photo ba la c'est un petit na yo siko na kolobani njura ko sala gaffe na ko dénoncer c'est comme ça il laissait avec que violana za la bongo pona bengaki olingi ko yoka tetika na moni ya calmer. Voilà. Tout comme il souka. Voilà. La vie na liboso na ye na lia déjà na ba plat danger na intercontinental na ba mlinga kendate na lava na ba piscine na ba ja ba 5 ans sala ngote na tambula na voiture na kishasa na âge ba 15 ans sala ngote
Vous comprenez? Bayemba biso pa ba musicien ya zwango te. Tolata ba forme liboso na bango. Donc apesi mike. Na kosuki émission oyo na koloba boye. Biso za na besoin ya libération en mboka. Au moins na yambi Babé Masombo, je crois boyoki o patalaki mission oyo to bete di solo oyo je crois yokaki. Tosengaka unité na Congo. Unité ezali na bato oyo balingi Congo, na ba profiter à Congo te. Biso tozoluka Congo parce que toi na bana, tozobota. Bon, motoana. Mais pourquoi kasi bino bomba, bondo ko bomba ka baton? Non, moi je ne parle pas